Rachel mwana ko mwana te nde Rachel akomi kolele pa na Nzambe lela na Nzambe lela na Nzambe Nzambe ayokeli Rachel mawa afongoli nini matrice na ye mesiko erera salaki na jour wana akokai Nzambe sa afongoli matrice na ye melokola nani Rachel azako vande pa papa na ye azalaki nganga azalaki mutaba idolatrie mutaba mpungu azalaki pe ko traiter na banzeta bokoko azako sangisa nyonso Rachel ayebaki ete na bakoko papa na ye azako traiter les malades qui est kitina wana tango wana qui est au critique la médecine traditionnelle sinon médecine traditionnelle pe oui so que ça bien approprié ba médecin ba yebi yango ba biologiste ba yebi yango monde ti ba yebi que médecine herbale ezape utile ezape kosunga batu banzete ka omona ka o banzete oui banzete ezape na solution ya ba médecine eza kisite ya ba kinganga te ezape idolatrie te banzete esunga mais ya bosa ke la senga ke pa na Nzamba pe se mwana kolela ne wana lokola moni ke zaka ko ya te aye ko découvrir que nzete ya mandrangore lelo yepsa la pesa ke funi mama ani wapi mandrangore na Nyango ya mandrangore alobi na mwana ya nani ya Leya pardon ke ne ko lukela ngai mandrangore na zamba na lia poete matrice na ngai ya momte ya bakisi na ya melaka wana pona nini pona matrice mwana na kila zamba je ko lukele mandrangore o ngai mama ani na pesi limbi sanga so na wiko sima mandrangore na yo mwana wa ayeli mama Rachel ba mandrangore ayi mandrangore yangoyo leta mamuna wabi yo nani mdebso ko nokuluka ba mandrangore zaka facilite pour kana zamba mwana ngo tinde ko nokuluka mandrangore okozo mandrangore na ngote parce que unana zu yango mwana na ngai yo luka mwana ko nokulukelo mandrangore na zamba kuna sali no abepe tena oh me le ya zaki terrible mandrangore no yango mama ani nako pesa yango te nde biloko leleka ke paya Rachel le alo ile na ko peso mandrangore te ini kondiso ko pe lelo yeli mandrangore mama haleluya amen ini ke kondiso le alo ga ina ko peso mandrangore soko sai nini soko pesi ngai poza ki semaine na ye ya Jacob akene kolala na chambre na ye webi ke bino bato bazana bambanda bandaka bambanda ngana fana ngana ndaka bambanda te na yo kalanga mama ni yebisa na bo koma bato bazana bambala bambanda ba chambre to bandako koma ezaka partager ça kula ba msusu bazala ka lundi akoken na chambre premier bureau mardi na deuxième bureau you know mercredi na zongeli suna isiko msusu kaka bon banavette ko msusu semaine oyo kozala pa premier bureau musu semaine mususu kozala ya kingai bon aussi soki semaine wana premier bureau yango na fala troisième mais arate de biloko yelaki mama nani Rachel chambre oya ye mukolo wana ye mama Rachel zaki jour na ye oui tokolo baba date baba bazwaka bazemi te parce que faut tozula ngo permission d'abord na ba communauté na biso na société na ba église pe na ba famille eza kolanda biso parce que na ba culture mususu eza malamu kolakisa jeune fille so bapaipai na eteli balakisa ye ete date tel na date tel yo mama okoki kotambola na mobali okozwa zemi tante na tante okoki kotambola te soko meki okozwa zemi te to boye na boye éducation wana ya kozwa zemi tokoki kobimisa na émission oyo ya la vérité avec tous les respects toza nango na baprêtre nyonso na basango nyonso na bapaster nyonso na baparent nyonso na basi nyonso pe tokoki kobimisa yango te soki olingi koyeba tani ni mama azwaka zemi tosengi yo okende kotrouve communauté oyo ovandaka baprogramme nini eza kuna oyo eza officiellement permis na mokonzi ya mboka parce que biso na émission la vérité torespectaka autorité ya village na libokolo n'est-ce pas tokoki koya te na monde mpo toza koteya partout au monde azola biso na internet toyaka mpo tobimisa bamakambo oyo ezali te il faut ezala mpe na respect na yango il faut tozala mpe baexpert na yango yokoki koloba likambo te oza expert na likambo yango te noki ya kokotisa bato na baerreur mais toloba kaka boye te bible elobi yango ke na date wana mama Rachel ayeba ete ke semaine wana papa Jacob faya kolala na ndako na ye nde yango mpe Nzambe apreparaki plan po ete mama Rachel asala nini akwa kozwa zemi likolo kaka ya mandrangoro na yebi ya mama condition sine qua non ezalaki wana mpona Leya nakopesa yo mandrangoro mwana nga azwili yo oyo ozinga olia mpo okanga nini zemi a condition ke lelo oyo Jacob akoya kolala na chambre no te yebisa Jacob aya kolala na chambre na ngai yo kuna lobe ete bamakambo oyelaka biso
chaque jour, chaque mois. Et il y a pour aya kunate. Et puis aya epai nangai. Ya merci. Pesa ngai kasinini. Mandrangor. A changé qui mandrangor. Donc fruit kolia kaka wana expliquer. Oui, parce que fruit on peut raison de kolela mais pas papa na ye kolela ke mandrangor ezaka kisi ba traiter la ka. Mama poison nini? Zemi na moso za ya mona tina tango ya lelo kolia o ezo baby sa ezo boma ezo baby sa. Ozo mona ezo sala bon yo mama osana jeune fille na yo kenena nupata tona keneko yebisa ye na ndako to lete ozo bateke fille no ozo tinda kana ndako wana ezo kana ko bebisa kama makamba yo ko bebisa lo mwana pona ni kolia kako bien mama ani na jour ngo mandrango mama Rachel aliaki yango mais lokola kasa mandrango yo pesa zemi aloke zemi utaipana epana nzambe arataki de jour ngo sikoyo que le fait que nani mama papa Jacob inola na chambre ya mama Leya nga ayeko zazemi mama ani yebisa mai mwana nina ngabota maki oya kwa eko za mwana pate arasheme wele kwa mama Leya na manda Zabulon mtabota Zabulon yeyo dize mwana sai nini ayeko bota ma place wala ha Rachel kanda esali etumisa ka Jacob me yoko bombo fifi na papa na ngaoza incapable à kopesa na mwasi mwana ebo le ya lina ko kubuti soki motera ngai tata esala nini esala kate toza ko mona mona ba mama misatu na zobo so kaka yo mtu za kusani toza ko bote lele pa na nzambe mutapesa kanini bana nansu mtalo baka bongo sara salela ngabika moye nalikina bikatabe salela ngabika moye salela ngabika moye salela ngabika moye papa na ngaoza incapable à kopesa na mwasi mwana ebo le ya lina ko kubuti soki motera ngai tata esala nini esala kate toza ko mona mona ba mama misatu na zobo so kaka yo mtu za kusani toza ko bote lele pa na nzambe mutapesa kanini bana nansu mtalo baka bongo Sara se atumisa iso Abraham pesa na mwa baby lele pa na nzambe mutapesa kanini bana nebi sika oyo kolela mama Rachel eyaki makasi parce que motema na ye epa Jacob ezalaka wana Jacob motema ne pa ya Rachel ezali mais Jacob abi me bana botelinga lisha na vale de servant ba ko abi no ngala linya na ba na vina ngana ko iko kufa te soki na boti nini bebete ndena kolela wana nzamba yokeli Rachel mawa enfin 11e mwana aye mama 11e mwana ngo ezali nani lisusu oyo siliko yeba bon 11e mwana ezali
Jacob mutabotamaki. Soni Joseph ayeko botama. Maintenant, et pas Rachel. Pour la première fois, maman Rachel a zunini, li bota ayeko bota mwana abenyi komba nini ya Joseph. Mais avant yangope, to pendant la même période kakawana, to yeko mona ete maman Léa zaka a continuer ko pomper. Ne ayeko bota su mwana mwasi moko kombo nani Dina. Donc, awa to kogisi combien de bana? 12. Rachel et pas ya ba para na ye. A resle ko bota mwana moko kaka kombo na ye nani Joseph. De bisika wana mama Dina pe unique fille abota maki e pa ya Léa. Mais mama ani. Lokola biso ko mama Dina ki ema ka bino basi. Avant to ke ko première réponse na biso oyo. Ye bisa biso tantu za kozonga. Nina mwele kati na mwana mwasa mwana mwoka kanespa.